mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nzamba ayebana kitya kokoma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapye mapapu masopi mafuta tokokisi ana elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Ndoto eza penza ilobeli ya nzambe oyo bakakolaka te ata kozo comprendre te yebaki ndoto na yo eza na sens mutu moko te na kata ba masise na ye alimolaki ndoto yo na lobi ndoto nganga kolimola ndoto na te ndoto ekoki kolukelo makambo ndoto ekoki komemelo bevenema ndoto ekoki kopambola yo. Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il y a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lesnazarins.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion ya produit na yo e dans le monde entier. Olingi actualité, Olingi visibilité. Contactez les Nazarins. 100% chrétien, toujours vos amis. Bandeko topesi bino mbote na komona Yesu esika nyonso kola sungi biso tous à l'ensemble de l'eau et nazali ko présenter le kola humble serviteur le pasteur Timothée Munganga Lutangu oyo azali kokamba église le retour de Jésus-Christ à Jérusalem na Masina avenue Kibunda numéro 51 na ministère ya mission de bâtir les 12 pierres. C'est pour cela que topesi bino mbote na komona Yesu enzamba pambola bino lisusu mingi pe bolingo na bino kolanda émission oyo parce que nzamba za na quelque chose oyo à transmettre biso to mema message oyo afin que milimo na ye ya batu ezana kimia. Voilà, tozali ko parler lelo kaka toujours na deuxième phase na biso ya émission na likambo etali ndoto. Tozongi lisusu koyebisa bandeko bana na nzambe basali na nzambe ba servante de Dieu que ndoto eza penza ilobeli ya nzambe oyo bakakolaka te pe lelo tokomona ke ndoto eza mystère parce que nzambe aza nzambe oyo aza nzamba ba mystère caché oyo azo révéler makambo kitoko na nzela ndoto que ça soit na ndenge koyi koyela yo ya mabepe malamu yebango ke ezali elobela nzambe likolo na yo. C'est pour cela ozo négliger ndoto parce que ozo comprendre te ba signification ndenge na lobaki ke ndoto ezali eloko yo nzamba pesa mutu likabo mais ndimbola nango to sens nango to explication nango nzambe akabela ngo mutu nyoso te. Les seuls ezali don oyo apesaka ba prophète oye alingi ndenge na tango ya kala nzamba bande kolobelango na ba Samuel nzamba bande koloba na ba Nathan nzamba bande koloba na ba Eli pe lelo nzamba sungi biso tozwa likabango pona kusunga bana na ye obaze komitungisa makambo etali ndoto donc banda lelo okomitungisa malisute parce que soki oluki explication ndoto na yo nzamba tienga yo wana pembe na yo pona sunga yo na likambo etali bandoto. Voilà, lelo na kolobela ndoto na kolobela vision na kolobela prophétie kosangisango komona vision oyo mutazo kozwa directement dans sobondela kozwa prophétie tant mutazo kota na kata présence en Nzambe et lobela Nzambe ezali koya na partie tali âme ezo déclencher prophétie na kata mutu okomona ke prophétie vision ndoto ezaka langage moko kasi Nzambe apesa ngo na ba moyens différents pour mutu akwa kozwa message na ye. Alors dimension nyonso mutu azali ekoki ko rater yo vision ekoki ko rater yo na prophétie mais na ndoto elobela Nzambe ko rater yo te. Yango soki to koti na mukanda Joël chapitre 2 verset 28 bien lobi boye
na mikolo ekoya mpola alobi nakosopa molimo na nga likolo ya nzoto nyonso ezwa esakoli. Bana na bino ya basi ya mibali bakosakola, bana na bino bakomona bavision, bamikolo bakozwa bandoto. E na mikolo yango Bible elobi ke Nzambe akosopa bamystère oyo ezali likolo ekofungwama, baprodige ya Nzambe ekosalama, bikamwa ya Nzambe ekosalama à travers vision, à travers prophétie, à travers ndoto. Nzambe akosangisa ngo pe akomisa ngo eloko moko. E mikolo yango bilobi ke kola kosopa molimo na ye, na kanisa molimo na Nzambe eza likolo na yo, parce que ezali kolobela yo na nzela bandoto, ata kozo comprendre te yeba ke ndoto na yo eza na sens. Yango lelo tozotalisa deuxième phase ke ko confirmer toujours ba négliger sur bandoto te, ndoto eza na sens. Lelo tozokamata nanu mukanda ya Genèse chapitre 41 verset 1er. Et Bible n'est pas le Bible. Et si vous allez au Tanga, enga naza na média ele nazo so tanguke mwana kota botanga ezate nazo sanza Bible eza na libomu na ngai. Et Bible lobi Pharaon na Égypte ou azali grand roi Pharaon 2 ans passés ndenge tolandaki na mission uti koleka Joseph azalaki na prison alimbolaki bandoto ya ba capitaine mibale moko elobaki bomoi pe moko elobaki kufa. Et bien lobi ke na kata bandoto na bango tangu Joseph azo sakola likolo bandoto oyo nzoka ne 3 jours oya monaki likolo ya sani ya capitaine moko azalaki na mapa likolo na ye oyo bandeke bakoyaki kolia mapa wana pe Joseph ayebisi ke ezali 3 jours, après 3 jours, Pharaon a commis en prison, mais va pendre yo, bandeke o monaki bazolia mapa bagolia misuni na yo. Voilà que sans sandoto ya mutuana. Et nzokane après 3 jours, Pharaon kozala na fête anniversaire ya mbota manaye, a kozana besoin ata la batuni basale malamu pe mabe. Bilobi ke ba oyo basala ki malamu a kozong sa na pouvoir, pe ba o basala ki mabe akobumisa bango. Voilà que mutoyo akendai kozala ba pendre na bois pe ba bumaye à cause explication o ezalaki na ndoto na ye Joseph alimbolaki. Voilà mutami parler explication ndoto na ye ememaki vi pe balobi ke bazongisaki lisusu na musala ya kosalela mokonzi Pharaon azongisaki coupe na maboko na ye pe Joseph ayebisaki eloko moko awo kokende kanisa ngai. Voilà siko ndoto ezali ko continuer nde na lobaki ke ndoto ekoki kolukelo makambo, ndoto ekoki komemelo bevenema, ndoto ekoki kopambola yo, ndoto ekoki komema makambo mabe likolo na ye parce que on négligea ke eloko babengi eteni ya ndoto. Mais lelo biso tozali ko considérer ndoto parce que prophétie, miracle, bénédiction nyonso nzamba tiango eteni ya ndoto. Parce que na lobelaki na mikoleleki bolandi biso kolobake ndoto ezali na parti nini na kati ya mutu tozana biteni misato. Eteni ya liboso nzamba sala eza esprit, eteni ya mibale nzamba sala ezali âme, pe eteni ya misato ezali corps. Batu nyonso balobaka ke nga naza na bitumba na vi na nga babundisa ngai, bitumba na yo ezali na nzoto te, bitumba na yo ezali na nzoto te parce que bitumba na yo eza na parti ya nzoto te. Na mona kito la muki na tongo to mukolo moko mona batu baye bakamyo na nzoto banyo bundisa yo babanyo tu ba mbeli banyo kango basinga non okene funa ba na tribunal ya mukili yango diable akenda kofanda na parti o etangi âme o ezali deuxième partie ya corps ya mutu esika ba mystère esika ba bénédiction esika makoki nyonso nzamba pambola mutu efanda. Voilà que esika ndoto ezana ba problème penda yango wana parce que ezali na deuxième partie où ezali âme, mais âme azwa kango ye moko te mutu azo transmettre yango égal esprit. Donc esprit na yo ezwa ka message pa nzambe et memi makambo wana ikotia na âme pour âme azali lokola deuxième enveloppe ya corps pe corps et âme akozwango amemi yango na corps où ezali troisième enveloppe ya esprit. Voilà esika na lobai ke so fungoli nzota mutu ndenge za bo fungoli na kati okomona âme pe so fungoli âme okomona esprit. Voilà ça ba mystère na kolanda biso na ba enseignement oko comprendre mystère onzamba pesa yo. Voilà bilozoloba Pharaon après 2 ans oyo Joseph alimbola ki bandoto 2 ans ekokaki nzamba zongeli Pharaon apesi ndoto. Ndoto ya Pharaon ezaki bo.
na ndoto na yebi le zoloba alali na butu amoni masangu 7 ezalaki esika kitoko ya malamu pe ya kitoko ebota penza na santé ya malamu e bilobi ke fawa sepelaki na masangu oyo atali bilango amonika masangu 7 na takati ya masangu wana ezalaki na masangu ya kitoko ya malamu fawa na esengo na ye atondi na esengo na se ya ndoto wana azosepela na masangu kaka ntango azotala masangu oyo boye bilobi atala na mopanzi 7 masangu ebimi ezalaki suspect bilobi ke ezalaki ya kokonda penda ezalaki na santa mabe eyokokweya likolo ya masangu oyo ya malamu mpe ebandi kolia yango nakanisa ndeko na ngai ozolanda biso nayebi te tokoklase masango na range nini soki eza animal tokotia na esika animal sauvage to domestique soki aza mutu tokotia na classement nini oyo masango eza mutu eza nyama masango ekomi na minu masango ekomi na estomac masango ekomi na ekomi kolia moninga masango seke eza lisu lisango te fako azotala bi quel mystère makambo nini nga nazomona oyo lisango ezolia moninga masango boye nakoki kosupporte te etango azotalaka masango ezolia masango oyo ya malamu biolobi ke kaka koleka mwa ntango mokie atala ndoto wana ezolungwa mpe image ya mibale ezali kobakisama ya mibale ezali nini amoni bangombe ya mafuta 7 ya kitoko ezolia penda na bavers pâturage ebi ozolobaka ntango azomonaka masango oyo boye bangombe oyo atala boye bangombe mosusu ekonda ya santé médiocre eye kosimba bangombe oyo ya santé malamu mpe bandi koliango. Oh bien-aimé dans le Seigneur, voilà les mystères cachés au bilobi na mukanda ya Jérémie 33 verset 3. Invoque-moi nakota lisabino makambo e bombama o bino boyebite tala ba mystère nzamba zotalisa roi pharaon. Est-ce que makambo nzamba zotalisa ye ezakaka nzambe a inventé? Peut-être ndoto na yo zoloba makambo yo nazokanisa makambo yo zoyelanga ite ezali ba mystère nzamba zoloba na sens a vie na yo et considérer yango et tozo kene na yo ensemble. Et puis le zoloba ke tangu wa pharaon moni makambo yo wa pharaon bandiko loba oh oyo ngomba ndenge nini ngombe komi kolia lisusu muninga ngombe oh ngombe aza animal nini aza domestique lelo ngombe komi animal sauvage et bandiko lekela mayele ya roi pharaon parce que azalaki mutu azalaki sage pe intelligent. Frère nakoyebisa yo boy mama papa nanga ndeko nanga na monde spirituel eza mathématique te soko zui 1 plus 1 aucun obimisa 2 na monde spirituel eza mathématique te oyo ozozwa 4 plus 4 obimisa 8 na monde spirituel yango monaka na mariage basalaka omoni bakomi 1 plus 1 est égal 1 mais soko ke okoma na classe bakotia yo 0 qui signifie que makambo ozoke nokoma wana eza makambo za molimo ponza makamata bato mibala sangisa bango abimisa moko donc esprit ezaka na ba résident ndenge moko te na mokili bakoka mo malade metango na bonzambe nzamba koloba malade eza maladi te eza mvutuma bo déclarer na prière pe mutu abiki. Voilà yango biso to vivre ka selon mathématique te tozo vivre selon médecine te tozo vivre selon calcul bato te mais tozo vivre selon calcul nzambe. Voilà calcul nzambe na nzela ya message oyo ya pharaon et bilo lobike tango pharaon amoni makambo yo abandi komitumisa pourquoi ngana moni bo asutuki azana pongi biolobi ke tanga na Genèse chapitre 41 na verset 8 babi ke esprit ya pharaon ezaki agité yango moni ba ndoto ozolota so siska ndoto il faut la muka okomi agité au moins pendant journée wana lokola il y a quelque chose qui ne marche pas oui ezolobi sayo que mon esprit eza bien te panayo alors bongisa parce que kalate okoya ko surprendre makama mabe komelio okolobo nzambe pona nini soki pharaon a négligé ndoto oyo mais pharaon a une ndoto na considération bien le bien boso bien ba magicien boya bo expliquer ngai bino bato boza bata magie nazomona bino bozo kamata ngulu bongo liengombe nazomona zo kamata libato komisie ngando bongo la lelo ndoto nanga boyebisa ngai signification nango et bino zolo babo
mutu moko te na kata ba masise na ye alimolaki ndoto. Yo na lobi ndoto nganga ko limola ndoto na te po nzamba kabela Satan likabo wana te. Eza ba don privé ya Nzambe. Parce que Joseph kuna zolo bana prison lobi boyebi te kaka Nzambe mutali molaka ndoto. Donc ndoto eza une explication oyo mutakoki ko pesa batu 100. Biso pe to nyoka makina bandoto. OK ko ta pasteur oyebise papa na ngai. Tonto zaki bana maboko tata na biso. Tala ndoto na lota bi mwana bondela kanzam. Bondela kanzam. To ande komi tu nezaki nini? Nzoka nde lobela Nzambe. C'est pour cela lelo Nzambe pasa biso ngolu ya koyebisanga ke mwana ngai oyo zali kabona peso posunga. Bato na ngai belé bazo mitumisa. Bazo tu na ngai Nzambe nzoka ngai sina lobaki na me bazo ko prendre conscience te awa Pharaon makanisi ya kosuka parce que la muki na ndoto biolobi ke na Genèse chapitre 8 41 chapitre 41 verset 8 balobi que Pharaon esprit est agité. Pourquoi est agité? Parce que azomona ke ndoto elukeli ngalikam banda na botama na lota bandoto mais ndoto nazomona il ça ne va pas. Frère maman nanga papa nanga ndeko nanga bien-aimé dans le Seigneur oyo kola zo sala ngolo ya kolobela ndoto yo négliger ya omoni bato belé lo bakoti mabele parce que bazangaki kolandela sens ya ndoto na ye nalobaki ke soki ozwa délivrance bandoto na yo changea te ya luka lisusu ndoto soko ozwi délivrance il faut makambo na yo o bandomo nango yo moko nalobaki Nzambe aza mosakoli na kata ya mutu ye moko oya sakolaka na kata vie ya mutu na nzela bandoto. Donc soki ndoto na yo vie ezokende bien liboso na makama bien zali o bandomo na ndoto ya bien soki liboso na makama mabezo yela yo Nzamba koti kote abanda ko avertir yo. Donc ndoto ça c'est un avertissement. C'est un avertissement Nzamba zo memela yo. Attention mon bien-aimé, attention mwana Nzamba zo loba keba dikama mabezo ya. Voilà que ndoto ya Pharaon bilobi ke esprit ezalaki agité. Mbala mingo lota bandoto la mukaboe. Faut molimo tungisa yo. Il faut bando otamwa na kobanga. Il faut mituna mais lokola mutule mo mona makanisi. Ya malam ozaki nango elongo ekoti na distraction. Ya omoni batebele bakundi banga. Ya omoni batebele omoni ke bazokokisa lisusu bambulo bato akala basala kite. Na emission yekoya na kolakisa yo bambula bato akala basala. Biso tozokufa trop jeune. Parce que Satan a combattre biso na niveau spiritualité, a combattre biso na niveau âme et banzoto moye umelezate. Ya omoni ba malade ezobela ma diabète, ba tension, ba hypertension, ba bazo sala ba AVC, ba bazo bela ba cancer, ba maladie moko impossible parce que na niveau ya âme na yo Satan a boa kelo ba bombe na nzela ya ndoto. Oh bien-aimé dans le Seigneur, que ton âme ait retrouvé les sous les lots. Kotika tendoto na yo bato ebele babungisa ba misala alota mabe a négligent passé 6 mois 7 mois 8 mois une année musala sili ozongi mutu muso ozomona ke makambo marché te oui awa fora zolba ke nazomona il y a quelque chose ezongi marché te panangai na yebango avant ekoma ta ngana na yeba avant na vie lingaka Nzamba memaka yo avant likambo ngebe besi Nzamba lobaki orange yango tango monango oyebi likambo na monaka omebe bate po bongisa ki na Nzambe kende bongisa lelo na Nzambe na nzela likambo zonga lisusu vie na yo et se retrouver na makambo ensemble na Nzambe à partir bandoto oyezali esprit azoyebisa âme azoyebisa corps fawa bengi ba mazise bolingola ndoto. Bible lobi ke bango nyonso oya ye bakomi kobanga. Esika siko na relation ke Satan aza lokuta. Esika na koyebiso lelo mama kobanga lisu Satan te. Ngano bakandoki diable Satan baza limité. Mais oya aza limité te c'est Jésus de Nazareth. Le Yoshua Amashia, le lion de la tribu de Juda, le Seigneur des Seigneurs, Adonai El Jibor, Nabengaka El Shaddai, Nzambo ya bengaka biloko ezalate ezala, le Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence, Azana Yolelo. Faut voir le biboli molandoto, biolobi ke mutoli molandoto azala kite. Babandi koluka babenga magicien balobi tozane lokote babenga banganga balobi tozane lokote babenga batata balobi batata faro balobi tobota yo mwana mendoto kolimbola tozana ngote babenga ba astrologue bino batotalisaka maboko balobi totala ka
maboko melikamo tozotala tozomona eloko te tala oyo ute pa na nzambe mutu akotala vi na yo aososola eloko te yango bazobundisa yo parce bazokompointe sansa makambo na yo ndenge ekoki koresi tika tobundisa avant ke akoma wana bilolobi ke Pharaon amoni mutu te. Oh, parmi ba capitaine oyo Joseph asakolelaka mabombami ya nzambe azalaki wana alobi ya solo nga naza na mutu moko nazalaka na prison au roi Pharaon tika na betolo lisolo soki naza lelo naza makolo na yo eza koza mutu moko alimbolaka ndoto na ngai okangaka biso ba capitaine mibale na tango wana passé 2 ans mutu wana na tika ika na prison. Oh nzambe tala ndoto makambo komemela mutu passé des années babosa na kaye alimboli ndoto après 2 ans mutu azo vivre na prison. Souffrance de ça dit combien de temps? Bitumbano ça dit combien de temps? Oui, parce que ndoto ezo memelo makambo mais yo zo négligent mo yango zo joa délivrance te mutu ayebisi Pharaon ke ndoto oyo mutu alimbolaka nga na prison yango epusanga pembe na yo yango ezongisanga na trône naza sûr que soki mutu alimboli yo ndoto na yo ekozala na explication claire na nzela mutu wana tika tobengai. Voilà numéro na biso peso affiché 00243 89 99 27 616 na bandeli 00 243 89 99 27 616 ndenge mutu oyo capitaine azoloba ke tobenga Joseph na prison et nga naza na prison église na prison du Seigneur parce que kola bengi biso esclave na ye soko bengi na numéro wana oza na explication claire na ndoto na yo que ça soit eza compliqué na ba niveau nyoso nzamba kopesa kaka explication nango claire niveau nango pe sens nango koyeba na kaka komi tungisa te to continuer. Et Bible lobi ke tant ba bengi Joseph Pharaon atuni Joseph talanga ndoto na zwi ndoto na ngai ya liboso ezalaki yango namoni masangu ezolia moninga masangu nazokama masangu ekomi na estomac nazokama masangu ekomi na mino nakomi kokama masangu ekomi na michopo nakomi kokama masangu ezosimba lisangu moninga na maboko oyo eza masangu ya ndenge nini soko koyebisa ngai. Ya mibale namoni bangombe 7 ezolia matiti nesika kitoko metala bangombe ya kokauka pena ya santé médiocre ezokende kolenga pe yo kokwelela bangombe oyo baza na santa malamu pe le bango na matiti elingi koloba nini? Oh Joseph atali likolo alobi roi Pharaon c'est le seul Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob oyo ya Israël ndalimbolaka bandoto nzamba tata na ngai akoki kolimbola ndoto na yo. Tala explication ya ndoto ya liboso bangombe oyo monaki 7 ezali 7 années ekozala ya abondance 7 années ekozala oyo ya succès na Égypte 7 années ekozala ya bénédiction incroyable mokili mobimba ekopamba lokola Égypte te parce que nzambe azo visiter mboka ya Égypte cette fois-ci. Mais cette année ozomona omoni 7 ngombe zo ya médiocre ezali 7 années koya ya malheur ya souffrance ya misère ya ba difficulté ya nzala mokili kozala fame mais soki bomilengelite makambo ekosalama. Le même explication nzamba pesa kiyo ya liboso 7 masangu ya kitoko masangu qui signifie la bénédiction oyo monaki pe 7 wana ili kolbake 7 ya baneko ya souffrance les mêmes lokola oyo ezolia ngombe kaka les mêmes significations oyo ezolia masangu mais kola ebisinga bona ebisayo. Oh voilà que Dieu prophétise na ba songe ya on a ebiso que ndoto eza prophétie na kati na yo ndoto ezali elobeli ya nzambe na kati na yo ndoto eza vision na kati na yo ndoto eza message oyo nzambe afandi na média lola azo transmettre na mitu ya bana na ye po bazwa explication claire. Et voilà que Joseph abandi kolimbola ndoto oyo ntango alimboli ndoto ayebisi Pharaon
Nzola bisingai, bo se préparer parce que c'est kozana en abondance. Il y a paix, il y a sengo. Bo la mo kolanda Égypte, mais bo za la prudent. Bo garder biloko wana pendant 7 ans ici ce quoi ya souffrance, mo kil mo mako kaukana nzala, mais sauf Égypte, ceux qui boko garder ba provision, on za mo pesa bino pendant 7 ans pour battre la bino na 7 années ya souffrance. Oh, Pharaon lui, quelle explication? Oh, ils en a ba exact, ils en a ba précision. Il y a un message en Nzambe so il faut y a na précision. Et ratakate. Si on a reçu la ligne, il faut un homme capable, intelligent, avec un esprit de Dieu. Au tient la place où on a dirigé Mboka pendant 7 ans, ceux qui étaient beaucoup là. Où on a Nzambe ça yango wana. Bible lobby, Pharaon lobby merci. Ba capitaine Boya, ba gouverneur Boya, ba ministre Boya, premier ministre Yaka. Nanya koki kosala makambo oyo a gardé mboka na ngai pendant 7 ans. Tango nzale koya. Nanya koki kolona babilanga. Nanya koki kosala ba production pendant 7 ans poto kufa nzala te. Oya koya bi ngana bangi makambo. Na boyi mokolo wana ndengo bomaki capitaine wana na boa oyo bandeke bazolia to banga yo mokolo wana. Babenga oyo masisa lobi ngana bangi makambo. Yango moni makambo na bato nyonso bakotaka te. Il faut que Nzamba kota likambo na nzela ndoto. Et lui le lobby Pharaon mutu moko ta koka kondima mukumbo Pharaon bande ko pesa bango. Bango moko batona balobi ke mais mutu aza esprit ya Nzambe. Nani to ko pesa bozwa kaka ye moko. Poso yindi Nzamba akutana kana ye. Biso to boyi. Nde ba juif Pharaon zui habiki avec l'esprit de Dieu comme Joseph. Nde ba juif Joseph oyo azalaki prisonnier oyo babebisaka réputation ya bimaka na mwasa Pharaon mukolo wana bazokipe lisusu réputation ebeba te frère soki Nzambe akute na yo akochanger réputation na yo ata balobaki abima na mibali 100 abima na basi boye asala boye même mukolo mariage bakoconfirme ke ya solo ndoto ezolata nzoto lelo ata réputation mutu ebeba Nzambe aza capable ya kozongisa réputation na place na nzela à travers ndoto. Pharaon lobi na kokipe les soldats bimaka la mwasa Potiphar. Potiphar yaka, Potiphar aye. Est-ce que vous reconnaissez mon mobile? Oui, na zo reconnaître. Mais makambo alobi na bongo li susu motema. Bo pesa yi pouvoir. Pe bakamati pouvoir, ba pesi Joseph akomi lokola premier ministre na kati ya mboka Égypte, remplaçant ya Pharaon. Pe Pharaon azu lo pete nae apesiye. Azu nzete apesiye. Azu caché apesiye. Après a publié na kata Égypte alobike banda lelo ezana mutu moko te oyo azana liloba na kata mboka oyo soki Pharaon te penasima Pharaon ezali nde Joseph boyo kai ozala nali se soumettre tala Nzambe ndenga kosala po banguna no ba se soumettre tala Nzambe ndenga kosala po banguna na yo baba oyo bandimaka te makambo Nzambe alobaka na yo ekokisama et à travers ndoto makambo ekosalama frère. Pharaon peut sa pouvoir et pas ya Joseph ou yaza hébreu batang nationalité na été le lot soki mutu ba bisi aza étranger na mboka kingandi pays nyonso ya monde ba lingate étranger avant na pouvoir na bango mais Nzambe oyo eza kalikila batu ya Nzambe te frère okoke na libota mo balingaka ekolo kingandi te mais Nzambe azwa imposer yo nekolo wana po aza Nzambe olingo lingate Nzambe osalango Égyptien baboya mais Nzambe azwa hébreu avandisa na kitu wana famille wana bakoboya yo Nzambe impose na musala bakoboya yo Nzambe akotisi yo Nzambe imposaka nalobaka Nzambe aza le véritable dictateur dans la kotisi dictatique na kati Égypte po bandima Joseph oyo aza na ba réputation mabe oyo bazobenga esclave oyo bazobenga bimana mwasi ya Potiphar mais Nzambe andimisi ye liboso ya roi peuple mobimba baloba amen azala mokonzi pona likambo etali ndoto oyo nyonso esami boye ndoto na ya lotaka minzoto ezogumbama ndoto na ya lotaka matite ezogumbama kaka ndoto yaya tali sakoli ya ndoto makambo ekomema na vie bato mosusu bazo néglige ndoto o ndoto ezolobela Nzambe olota ndoto mbwa swayo olota ndoto nyoka swayo olota ndoto nguma mela yo olota ndoto mbwa landa ko butu bazolanda mbango okosutuka boye pema esali yo
olotaka ndoto ozofanda na mobali na butu mais pourtant que yo za marié oza na ndako ya libala olotaka ndoto ozobima na mwasi et pourtant yo oza na mwasi na ndako. Oui, nyonso wana diable azosala po détruire yo yango moni so oloti bandoto wana makambo malamu yaka te so ok rendez-vous mabe so kimi musala ekobeba eloko nyonso okosime obeba parce que bazodétruire yo na partie ya âme parce que ozo négliger yango il faut zula yango délivrance mpe bandoto na yo ebongwana ekoma bandoto ya kitoko mpe ya malamu. Olota ndoto ebakanga yo basinga na kata zamba olota ndoto oza na kata libulu ozoluka obima me moya kobimesa te olota ndoto oza na kata mai bazosopela yo mai olota ndoto ofanda na kata ndako moko na motema ya mawa me soko lamuki oza na vie ya bien. Frère, considérez siko lelo ndoto voilà que message oyo eza mpona yo zonga na kata bandoto na yo nzambe akopambola yo. C'est pour cela message nzambe apisaki biso yango oyo tomema lokola humble serviteur le pasteur Timothée Munganga nazo parler likambo tali ndoto lelo benga biso na numéro oyo 00 43 243 89 99 27 616 00 243 89 99 27 616 00 243 89 99 27 616 okozwa explication ya ndoto na yo tomona na mission oyo ezali koya lisusu kolo apambola bino bato nyonso oyo bolandaki biso nzambe apambola yo na kombo na Yesu amen. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebakeli le Nazarien